Ouais, état civil, donc Monzemba célibataire. Monzemba célibataire pour babengi singa na Canada na Lisette Pouema na kendo représenter ba Congolais na défilé des modes. Lokola yebi keno naza ngai moko awa ba négocier kaka na cadeau du ciel ba lobi est-ce qu'il y a kokikuya cadeau du ciel a signé a lobi OK. Donc état civil nanga Monzemba mais kala mingi te bobongisa bakaza quand même après 2 ans. Oh, 2 ans les sous. Ben oui, pour faire un temps, il y a un tal. Nani nzambe apesinga ipona libela. Mais des belé quand même. Non, les belé te na ko sala berer musuna uta ko sala te. Ke mbang pema batu tobe ngai lelo soki ba crucifia nga na kulusu. Po batu ba mona ke no er mususu. Hein? Pas précipitation. Ozoka fantomas ansuluzolo ndenga zo solo la. Donc ngai ba tsaki nga na kulusu po batu to ba mona ke no makambo basala ka mbuyiti. Likambo soki kotoyo uzana no ba perfiser yo ko kendo beta balete. Zilana nu nzoto ezonga makasi munga ngai bisa ke no c'est bon sikoyo oko kota na terrain. Ngai na ba perfusion mbala moko na terrain na obeta kotoyo na okima na terrain koto na perfusion. Donc mukili ba moni bena no fo mutu. Alors sikoyo il faut qu'on raisonner ko vanda ko tala ni il faut to sala po mabeyati. On a passé 2 ans, le temps à raisonner, na mon et puis. Donc c'est que les yeux mon expérience il y a cause à la précédente na vie. Si donc on a zoloba quelque part tant on a eu na outil formation nzambenda formenga. De Ramazan. Exaucé. La jumelle de Ramazan. Ça va? Mais ça va, ça va. Non, qu'est-ce que tu diras l'absence des papas, ça te fait comment? Non, bon, on fait pas à l'aise, par le français, il n'y a pas de souci. Alors, l'absence des papas, ça te fait comment? Bah, ça fait mal au cœur, puisque, à vrai dire, bah, quand il était en vie, j'ai pas assez profité de mon père, et du coup, lors de ça, calme-toi. T'avais quel âge pendant que... Bon, Zoa Miko, ça fait mal. Voilà, Yaya, fais ça Yaya. C'est l'émotion, bon. Yaya, qu'est-ce que tu dirais aux fans de papa? Bah, qu'il faut toujours le regarder. Toi, t'as quel âge déjà? Moi, j'ai 20 ans, enfin, je vais avoir 20 ans. Ouais. Au moment des faits, j'avais 16 ans et elle était plus jeune. Elle avait 15 ans. Non, 16 ans. Et elle, je pense qu'elle avait 13 ans et c'était très compliqué pour elle. Même quand on est allé au cimetière, le jour où on était tous ensemble, bah, on était vraiment mis à l'écart. Et qu'on disait à Ezoxé, pourquoi tu fais ça, Ezoxé? Alors qu'elle était jeune, elle ne comprenait pas pourquoi on lui disait, pourquoi tu fais ça? Vous étiez mis à l'écart, comment ça? Bah, je trouve qu'on n'était pas... bien accueillis. Bien accueillis, exactement. On était vraiment très, très à l'écart. Et... Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene nazalaka moninga na yo te. Papi gene nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi gene tolobe la vie. Azalaka, moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération.
Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Très chers abonnés, Topé Sibino Mbote. Partout, Boko Landabiso, Lissous Boyena, Tolobé la vie officielle. Voilà, merci Nabino tout. Merci la confiance, disponibilité Bozakanango. Washington, merci Nayo, Jérimbo Mana Canada, bon rétablissement. Didier, toujours. Merci également à IP de Gokao de London, Platini Chipamba, au monde en Emile Bamba de Zurich, côté José de Londres. Voilà. Lelo Nazako Yamba, encore une fois, José de Londres. Ladi Esobé, José de Londres, de Switzerland, Lelo on a Paris. Voilà, donc, tous les en Suisse, tous les José de Londres, mais Lelo, je suis tout en Aïe, à Paris. Tout mécano, la merci Eric Chimano, PDG authentique. Joyeux anniversaire, petite sœur d'Angaï, Elise Moranga, c'est que Nabiso, joyeux anniversaire. Et merci aussi à Pinocia Agostino, ma sa papa social. Mais un ballon José de Londres. José de Londres de Sida. Yabiso, Papi Gen, Tolobe la vie. Moninga malamu. Nazalaka moninga na yo tedi. Tolobe la vie. Masa nanga Gabi Panzo, alela masolo mabe. Ya motema ya charmante Ebimbwa. La première dame, Gabi Panzo, il y a charmante donc. Ce qui a moni Dieu en Ghana va content. Il y a une blague, tu vois, pire mout donc. Plaisir aux alana pour yo. Voilà, donc on a déjà Aigle de l'Éternel 5 Kitoko. Ceux qui ont déjà non équipe à la complète petit nana nous diamant noir toujours faut contrôle. Nana Douard très gentil maman le pango. Voilà maman le pango. Dès qu'il y a Chantal Matomina Mbebo Rose. Des fois. Jeu de Londres de la Paris. Ouais. Très à l'aise. Ça, en tout cas Kitoko accueil fantastique. Ouais. Ça fait moi Mikolo. Ça fait maintenant 6 ans on a bougé qui les soutient. Mais le lot n'a qu'à pas. Le lot n'a qu'à Panama. Bit à voyage. Bit à voyage il bossé Ezali première bit Ezali. N'a pas problème où il est là qui biso pendant 2 ans 3 ans presque il y a Covid. Père spirituel où il y a ça là qui nous mokile découvrir na tikaka biso na zo kitango yate. Na mutu nanga na mona initi nanga na mukuya. Fala kinaya. Na les canatombe na déposé germe de fleurs et puis na ebisa que nos vieux sur ça là qui école au kufate kombono et au kufate et puis ngai moko nazala ki nanu ya kuvanda nazwa ki mo bata mort ba dérangement là qui moi trop mais comment botiki scène tous en a besoin na yo photo sala ndenge nini abi bon là c'est le moment opportun na pesa bino de meilleurs au bozoluka. Troisièmement, tous en a babato babanda na biso ne logote. Mon babato musu ba traitara ba artiste ba ingran ba nini ba reconnaissante ba nini so ba salisi ba tala simate tango zo mata zo tika ba babanda kino na zéro. Les ana ser na biso Mishumu kuna. Na biso ko bi histoire moko ou vient na biso il va l'amour en cause ayembaka bana misato. Donc na kati ya bana misato papa na bango mukuna donc mwana na ye Mishu mukuna nde atika kibiso ba yebi mingi na kombo RDC Mishu mukuna azaki na Orléans voilà Mishu mukuna leki ya nana mukuna leki ya Elvira Mbala moi ça vient na biso Chacho Mbala leki ya Jili mukuna ya na ba Anita ya na ba Betty
Donc na profité na pesa mobile na papa fidèle mbote. Donc atika rabiso na zalaka te yi akwa zala donc ba yi azaki lokwa maman na na famille. OK. Donc nazaki pe kolela e. Lokola depuis akufa na tika la ko yateka na ba raison ngo na otikolo ba Covid. Né nazo kende Orléans samedi. Na kende ko déposer gel de fleurs na kai. Par reconnaissance ya oyo bango ba sala ponanga. Voilà. Ah voilà. Ah na moni yo za reconnaissant. Bon, na ebité so pena na reconnaissant mais kibo motoka quoi. Ouais, kibo motoka ka to koyeba ba oya yo. Ko reconnaître pe ba bien ba ndeko yo ba pesa ki yo ka Singapour matana libulu. Ouais, poto uti na loin so zo reconnaître te mabe quoi. Na reconnaissance za bonzambe quoi. Eza mo ba connaissance makambo nzambe. Donc yega ka pona moi reconnaissance wana to yeba. Na ye pona reconnaissance wana d'abord et puis le quoi na na scène te. Balobi retourne ya scène ya ndeko na bango sida nde na invité pe ba oyo ba ngai oyo ba kotika ngate na biki to sala boulot sans intérêt. Yango monaki présence ya lipasa la li esobe kunta quitte le roi na biso. Bomoni bomona pe leki oyo ya biso moko angulumi na makolo na biso le fantomas en silzolo to kozala kutu wana le 8 koto kende ko soutenir ye. Na musala osala bomona pe leki na biso oyo to yambi to melisi mamel nanu diamant noir bomona pe les solidaires amis oyo ya biso pe leki azana kati ya masolo donc ba défilé ba ndeko tué kozala sans oublier yemoko Francis Miatembo ya utaki na obena Canada pour ya na Miatembo big up et puis tozana serre na biso Fifi Miss Yolo. Ouais. Donc on a profité que tu n'as pas ça ba condolence pour abungisi papa ya mwana na ye ou pas star as artiste kati na biso Willy Star. Donc famille wenge mobimba to lela na bino pona za moko ya biso ya palais Willy Star donc voilà ni équipe mobimba ya ba master ou ba accompagner biso ba master standard pe na kini ba tigi biso te. Bana mai po bazobinga na musika et puis na remercier tous les comédiens ou accompagner na cimetière. Tozana Kanto, tozana Papi Kader, tozana Eric Chimulu, tozana Petit na biso Kinal Maleko, tozape na ndeko na biso Teddy Mola donc merci na yo Teddy Mola ozalaki na biso na se ambula pena donc abeti mokoto ezokota mo ba maimona mais na soutien de konaye azalaki na biso wana nako obosa na te après cimetière Galaxy Mambo atielaki biso eleki mutu na mbinga taba soupe beta maki Galaxy Mambo vraiment merci na yo toza na yo to banotika yo ti donc voilà obigele loyo moi ndolo babo moi inspiration ilinga na moni mbala mo kinkeser mené jour pour jour le lot ça fait 10 ans et liwana epr mo boy ozaso vandi boy olela trop te wana kutu ya obusa na te donc olela pena ko poto lela ke R2 to lela ke R2 to lela ke pena R2 ye tokotika kolela ite eza babango na bavie na biso mangwa obo babimisio et puis bavie evala baza babato oyo bainspira biso ntango oza ozomona keno fo tozala boye puis baconseil na ye komona koreve kaka na kiboye te vie aza ayaki mutu moko mutu oyo bozomona pena keno na batele ya mutu mosusu mais na kibo moto boye un bon papa aozongisa pena bato na nzela motema monene motema mawa respectaka basi donc baconseil ne pesali ke tozala voilà donc wana pena vie na biso tokoleleka mpona 10 ans te mpona 50 mais ti tokozala na mokili to bandozala na ye as exemple moko ya monene mpona babiso. Ok, voilà. Que son âme repose en paix, King Kester et Méné. On t'oubliera jamais. Jamais de la vie, on t'oubliera jamais. Alors, bon groupe na yo José de Londres. Groupe eza très kitoko, tous en fusion, tous se communiquer, bango ba na musika biso tous a koto yo. Donc ngana bina télémana no, na pesa bango ma force, yango to bandi na idéologie na no ba gag. Et puis total ending européen ça arrête. Biloko bosala o mélange yozana wa Kinshasa tonde. Non, en attendant to ça na awa. OK. Ngana tikile bango tana tala na tester bango mena moni décoller te pena quoi. Donc ngana tala na ndé na pesi na bana mai et puis après to ça la symbiose on a kini na awa. Ce que simbi ekei to vandi si makambo après to bandi ba film. Boule peneza li to suka na bagagi te. Faut to ça la bana ba pièce ya propre le quoi to aba koto
obi ke bandeli ala bien et bandeli za na moi motivation mais après au moins boye moi quand oye boye c'est bandeli si telemi mais après au moins mo malile koti malile okota soki net bo bandi ko lokanga bondengo lingo banda ko lokanga nazo bano vérité na yebi yonde souhaité boka ba fleur tango lingo banda ko kotela ngai zala ka lokola ba batutu ndefo boka la ba fleur benga batu lokola ba Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo, il a fait. Promis, il a réalisé. Voilà, aya ko soutenir ba ebongo moi colonel Freddy Lumbwena. Voilà, ba grand prêtre le ba Cédar Senghor ba SP Wambia nakata ba London. Ba ya ko tande ko na bango poids po ba yonde pesa bango force ba no makambo so ki soutien zate et simba raté. Ba to boya ko soutenir. Ngana to na tenga so linga yosko yobno lancer défi ba no te doke. Te ngana o lancer défi te bato ba linganga. Baya ba soutenir nga ba masala kwa ba Tony Kisema ba Bill Gates général Lulendo bezala kana ba mbanga te ba jale lote baya pina ya bino mutu oyo mutu na biso bazina go de makulusu wa kimankuta ba Jomata Masikini malgré zo mono na te mona maito solola ki vraiment depuis na ye donc na yebite so akangi chombo to na comprendre te mona mai affaire ni ezoleka. Voilà, donc bonne chance José de Londres. Makamango yango to wana ngo besoin bonne chance. Ko lo bateke simba raté. Banda les 7 patrouilles baby ça va faire linga ba tout ba kweya. Te nabi ke simba. Ah ouais, faut simba, faut que ça rabiso courage bo ba ego simba simbi. OK. Alors na monyo na Paris. Yo komi na Paris ndé. Oye Paris ndé. Na longwa kinda ku na kangi ba valise. Na masa nanga Tony Kisema koti singa la mutuka ake atiki nga la gare na sombi billet TGV na longo na ba na longo ki 11h non 10h23 comme ça non na longo ki 9h23 na zui train na ngai na kiti na gare de Lyon na Genève non na zui train na nga na Lausanne na kiti na gare de Lyon na ba 13h les bandes ko baye ko zonga direction cimetière tolé poisson à Galaxy Mambo après to yeko vanda na kibo ba to bandi ba bulu nzela na ila kiyango na kata train ba contrôler ba kota ide contrôler ba zanga kate wana za bisite ko beta nguma distance amuke ba kota ki banda Lausanne tia ba contrôler na la so billet et na tu na ba kota ki ba contrôler ba type. Pardon? Nazo croire na mambo. Voilà, ce que lingi peut croire que les canaux l'action billet pour les des billets, il y a aller na retour. Voilà. Ba contrôler ba koti, ba la kimi balé ya mibali na moko ya mwasi. Ouais, ba la kimi sato. 3 contrôles. Yo lekse ba mukanda ni. Billet, kuna batuna mukanda te batuna ki billet. Pour wana za train. Bon, soit admettons ba sengi mukanda parce que ba Suisse ba senga mukanda te. So ba sengi mukanda, ba komona mukanda. Bon, on donc ya ba sengi te, mettons ba zonga ba sengi mukanda te. Tabe et comme ndenge na ozonga bataba sengi ba monité ba ozonga sanga na Suisse na otika na parité mama doki ndé na ebité o tuna na mama doki na télévision pour ça nini te non tout parce que tu dis qu'on doit bimater ba tout so ba no de l'on doit bimasuté pour ba benda qui plan tout siko ba tona o bazakolo ba benda nga planté ngayo na bimi bango bazakolo ba bongo so zongela bango yonde sko zongela ba tona bazakolo ba na bimaka te pona plan tuna bango mais makamino bazakolo ba muta to moni kuna bimi siko ezandeni il faut zongela bango pour elle bazakolo beta basolo na bino bimaka te po ba benda e plan ngala zala kité voilà ki bino na bino ba songere ba tomatongi te mais ce que yebisa biso siko c'est bon tenga na droit web sabinote est-ce ngam na tinda ibino bugeno tuna te metam susu tozo bangelo dam sutango ko bangela ngate ngai ko bangela ngata ata lelo moninga na mboka na botama kuna na koli kuna na sali ba mbule belé koleka ona sali yao donc ozana lelo ko bangela ngate na za en face massa nanga la die sobe lelo ndongo moni awa olala to la muki lobi akena kin et puis azongi bo siko poani bo bangela gete et puis bo banga pourquoi o bangela ngana yusko expliquer et non o bangela ngana nini ngana biso te la die sobe za na Kinshasa yoza na Kinshasa ta yoza nazalaki na kin awa ça fait 11 ans kaka depuis na comme installé à 11 ans ce que zo bangela ngana poani pour ce que moni ngakuna et non ni o bangso les ans ba sala ba 30 ans ba 20 ans ba 15 ans ba plus même lelo ba comment on va na ba on a kin vena biso azo konzamboka akoli na mamboko lelo akoma mkonzamboka vanda ni na kili poani bobangela gete
Donc José de Londres c'est bon. Bobanga la minorité c'est bon. Ngana na makamba c'est bon ou c'est bon té. Na obaluka partout na ligne. On a profité na bisa bato à Canada le 30 juin. Ozana Canada. Nazana Canada le 30 juin. Ba invité ngai nazo kende ko sala défilé bokomona. Francil Foyer là na pena calendrier na kombo ser na biso invité biso le 30 juin nazana Canada, je crois na Montréal. Défilé de mode aux Alakuna, ser na biso LP Design, LP Design, à salisi défilé monene. Moni ba congolais ne bazalaka, chaque tribu ezana marque na bango ba lataka. Il y a za grand designer, a obeta sikoyo, ba forme na ndenge ba mboka tu ya Congo. Sikonga na ozala na ba scan tous fena donc. No wa obeta vena donc, défilé du monde entier vena donc. Na ozala ba sentir. José de Londres, Lelo, état civil na Otolobani. État civil mon Zemba célibataire. Ouais, état civil, donc mon Zemba célibataire. Mon Zemba célibataire, pour Babeng Singa na Canada, na Lisette Poema, na qui nous représentait ba Congolais na défilé des mondes. Lokola ebi que nous naza, ngai moko awa. Ba négocier un cadeau du ciel, ba lobi est-ce qu'il y a kokikuya cadeau du ciel a signé, a lobi OK. Donc état civil nanga mon Zemba, mais kala mingi te bobong saka bakaza quand même après 2 ans. Oh, 2 ans les sous. Ben oui, pour il faut nazo temps ya kotala. Nani nzambe apesi ngai pona libela. Mais des belé quand même. Non, les belé te na ko sala berer musuna uta ko sala te ke mbangu pema batu tobe ngai lelo soki ba crucifier nga na kulusu. Pour battre ba mona que no air mususu. Hein? Pas précipitation. Ozoka fantomas ansuluzo ndenga zo solo la. Donc ngai ba tsaki nga na kulusu po battu to ba mona que no makambo basala ka mbuyiti. Likambo soki kotoyo uzana no ba perfiser yo ko kendo beta balete. Zilana nu nzoto ezonga makasi munga ngai bisa que no c'est bon sikoyo au côté na terrain. Ngai na ba perfusion mbala moko na terrain na obeta côté yo na okima na terrain côté na perfusion. Donc mukili ba moni bena no fo mutu. Alors siko il faut qu'on raisonner ko vanda ko tala ni il faut tout ça la pour ma béati. On a passé ba tout 2 ans le temps na raisonner na mon et puis donc c'est que les yeux moins expérience il y a cause à la précédente na vie. Si donc ngana zoloba quelque part tant on a eu na outil formation nzambenda formenga donc ne balobaka quelque part le malheur est bon donc to kondana mokilité to kondana pe batute ce qui tozana yo et qui amitié simbité to kondane muninga te nzambenda linga ki pour mso mona mabe moko linga ko ya à la longue comme pena ba couple ndenge zali boko linga na ndenge zala nde to yebisa ba batu sans toi je ne peux pas vivre donc tu es mon tout, mon cœur, mon bébé, mais l'obi a changé langage. Mon noko est chérir mutulelo, l'obi est fingi mutu. Pour biso to comprendre ati to kendanga na ma finga. Aba msusu ba kenango trop ba lobi après l'amour c'est la haine. Or que faux est diabolique. Après l'amour c'est la séparation to changer vie. Et puis ici il y a les enfants, ben botika na ba contact botali bana ndenga lelo nazo souhaiter tozana mama bana na ba mama bana na ngaba ngutu d'ailleurs ba oya liboso tozana bango très bien. Basé belé. Ouais. Pas combien? Ba mama bana. Ba mama bana ba 4. Ouais, ngala misikit. Siko yo ozala bana combien? Yango nazo ebisa na ba mama 4, na bana 6. On a poto. Nana bana mibale moko ya liboso o lelo akokisi 10 ans ana kombo ya trésor loi yusera loi ya mibale comme na ya tirab me babenga ka e kabuya aiba na Suisse so keka ozoluka na luka papa na bakabuya pecho na impacta osana te ko ya mibale comme na ya tirab pour les musulmans kabuya ya na bango ya liboso mwana carton bébé Mariam ya na kin oya mibale comme na Youssouf wazando ina ngamoko ya misato wazana ngola nela ya leki bango tous ko na gabari ya lobaka portugais yebi ngala ta yebi français te ka portugais po abota melikula après tozana Youssène donc 3e garçon na comme Youssène ba 6 4 maman ya liboso na botana
Mariam comme Mami Bapende. Il y a Ming pe vine na Angola, Mami Bapende, ayebani pe moi trop na ba monde ya bato Angola. Il y a mi balé comme Rachel Mouchia. Rachel Mouchia. Nde maman na Youssouf na Hussein. Il y a mi sa to azan Angola kombo na ye Mireille. Na yebaka ekutu na nzela Ans pour na découvrir que non na bota na yebaka souté. A luka na yebso série na yebaka te. Donc kabwana bino ya kinda yupo kinda. Donc histoire ezali ndenge ezalaka na ba succès ya bakisasa na bobandi sika olinko mona eloko elekate tout ce qui bouge je tire. Donc na ndenga idéologie na zakoleka na kutani na petite sœur. Ah petit yo koleka noko bondeni yana ebisona na ke otikanga to. Depuis jour en autre kabona to mona na pe li sous teti à se retrouver en Angola na plan na kindi. Vous comprenez? Vous comprenez? À se retrouver na kindi un temps Angola. Place petit qui bima sans lingala, sans français, portugais na portugais. Na ndenga idéologie na ndenga makambu elekaki kuna toyebaki te un temps aluka vie na ye Ans qui na kana mwana bino awa citation zandeni. Ans c'est pas aluki vie na ye mais vie ndenge ni petit na biso azaba côté na histoire andeni ngana pse gérer ngoka ka ngana mona ka se bongi. Ans a géré petite sœur Sandrine la coréenne na petit nga junior azalaka kuna a géré ba faire lelo bébé né là avant de se makambu à Koti. To confirmer a commis siko donc fois fêter 20e année là. OK. Fois fêter 20e année là donc bébé né là kuna ba bengake bébé né là mwana star aza star. Donc na ba TikTok so yuki kaka bébé star mwana bébé né là mwana star a star yi. Frère chéri. Le bon quatrième. Quatrième né bango ba eko non, quatrième déjà. Natangi déjà Mariam, non natangi déjà 4. Yi Mariam, Youssouf, Hussein, Nela. 4. Te ba femme ba maman la bondem. Ah, kasi 4e mère nde mutabeng sanga na poto awa o to saline ba lifanto grand prêtre mère Charles Malula. Respect. Et belé à respect pena donc le bas du cap respect. Charles Malula, moi na Suisse à Kala, moi na Suisse à Tongo. Donc ba mote na place azali mère vanda na ngwende na ozana kimia mutabuje uti. Voilà. Donc balosko solibala eza souté te yango sikoyo to vandi calme to bimaso ba aventurer na vite to zo temps ya réfléchir to zo ba cadeau du ciel pour son nzambe se apesi to ba cadeau du ciel donc cadeau e utila likolo nzambe ndi mtapesi to vandi ni ekese to lali wana po age pe pusani to asona ba temps ya ba blague te to na ba temps ya ba aventure te Mariam se apesi nga koko d'autant to ba Mariam auto pesa nga koko. Donc to banobeta siko masolo na Mariam to comme le roi ba master. Photo beta masolo ebele autuna papa siko bula ya ndeni. Ngapena tone mwana moni biso ba père to sali viboye to zongisi boyo ko sala boye te pokuya na mutambo ba papa ba sali bo na bobo donc otu to sali nzela to leki ezala ikaka na ndenge expérience pour lelo to comme ba enseignant. Donc c'est un peu ça quoi. Voilà. Expérience nini yo moni en poto par rapport ya bana basi na bana mibali. Bon, moi expérience amuke on a zui ba mère na biso ermo ba olanda na mupepe ba yo kaka trop libanda ke ko yo ka bato bo na ba on a parlé. C'est ba cha moi sentiment, bazo cha moi le yingi, bazo landa ba mouvement ya baninga bazo ko envier moi trop. Donc balingi ndenge baninga bazo memela jeune bango pona ya ngo pratika ngo koma ya mabosani mutu wana zana idéologie na makambo na makombo na ngengene na makilana ye. Mais ye azolinga copier ba vieux le kapa baninga ndezo mema biso na bambri. Et puis makamba lo yenge ya bali konda nde ko baby sapena ba faire selon ngande na remarquer. Et lo galiboso bomaka baza moi bana besoin moi ba l'art trop. On a besoin de tout bango ba gérer quoi. Balingo boto la pouvoir ya ba père na parler. Donc balingi ba diriger bango ti. Balingi ba zo moi liberté moko boye ce qui père à lobby a yé pas lingi a contrer a ya papa. Wana côté basi. Wana côté ba basi. Ce ko ba côté ba jo. Boloko la pepe so to tiki pouvoir déjà na Congo. Bazo talaka na musika. Bazo éviter moi ba problème.
abi ana okota moi trop te poso na koti ere ko bima libande ko pesa moi buzoba. Donc ba père ba za moi réservé par rapport à ba mère. Par rapport à la réalité monsieur makambo pe ya badoki so ni tazwa ki doki na sima momi azomona que so ba beba ni batu ba mona ngoso marque nini donc a comme moi réservé par rapport à babiloko nga badoki nde batu bazobeta ba masolo nango. De loka badoki wana batu faut pas comprendre que doki eza nango ka nkasa lokola bankasa tu eza lokola ba carte électeur ka pour piso ka privilège ya kotambola aux à l'aise. Mais si ko bande ko na biso nde bazolinga ba traiter biso nango ezoke na omabe. On comprend donc net banoko bazozanga moi qui responsabilité moko bo auto zaka na Congo. On comprend donc ezako zanga qui responsabilité te mais bazozana moi ba réserve ba olinga ko chapena mapeka na makolo na palete pour éviter mbilaya pour éviter que nos lobby kunganda pour éviter pour ba mère ba commis agressive trop. Donc moi ba détail ça moi belé selon ngande na zui. OK, alors pièce nino yo sala aux asoko talango pena bobi pièce pena na joie kama kasi. Bon selon nga pena na sala ba plan tout ndenge baza osenga na sala mais ba fan ndenge bango ba yambela kango ndenge mutu ba website biso keno nga te me yo moko tenga na bablo na nga tunga na za jouer na na mutu na nga na am na. Donc so ba pesinga rôle la tar rôle tableau moko na osalango na mutema moko na esprit mobima. Siko mutu ndenga otalela ngo zalo kwa nzembo yaka na studio yo koyemba tu koyeba te oyo frapper. Siko mutu na mutu emso oyo frapper za na succès bato bazobina o me mutu muso azana nzembo mne moko ya linga kapena me yango te bato babina. Donc nga na sala tu na sala ebele na sala oyo nga na moni ke no ba pesinga o na sepeli na pena oyo me oyo bimisa o bato ba accepta na yebite pose ebele. Retour dans le haut na scène bato bazela nini? Bato bazela des meilleurs nanga. Bato bazela des meilleurs nanga o bango ba yebaka ya kala. Na osala effort na pesa bango. Je crois que non lisanga to sangani na bana mai ekora tete quoi. Voilà, na moni pe la die sobezali azawa et bino bana ya maître pai. Boza déjà moi belé. Est-ce que vous créer moi le roman boité à l'honneur ya maître pai? Vous savez le roman boité. Un de mes missions bazalaka moi logo neti ça dit bosali moi pièce pour na honorer vena. So boza ba idée eza ba idée lokwa tozozala zala na mère tozozala zala na mwana mai tozosala effort tosala ngoponga temps eza pena moi mukuse na yaki ka juste pour na une semaine. Donc tozwa temps eza ba idée eza techno tozwa tout de suite mais bana mai lokwa ba ka musika ba yaka koyanga pe na salaka te na musika donc photo linga boule to kanisa nini na osala. Et puis bon makamusuto ngana okutana ngo pe na cimetière pavier photo solo lango poto tuna ki yango pe Ramazani waza petit à vie mais ndenge nini vie sans signe sans nini bon il y a le bisi makambo tu évident il fallait batona ba ya ko sala mais ils a maramba famille to ok no musika te tout wana photo solo lango pour ceux qui a l'accès qui bisote motoko leka pe donc kitoko côté la grandeur vie akotika la ndenge wana faut mutailler pe na pe ata bisote ba fan ne pe baser belé partout bon na comment na mboko na yoka no muto a bersa biso azalaka batika ye awa na tika na pesa tambota o munendeni sans référence. Voilà je te donne poto si sana mutu na mona tuna yo mutu nango tondo sa émission mon kanana Maxi Bondoé na pesi mbote belé ando betela biso ba réalité ou les kaka na théâtre. Alobi ba ndeko basi belé na théâtre baza ba lele ba lesbienne et puis alobi mibali pe belé baza ba pedula eza so joza lokuta. Bon wana photo benga Maxi to vendre ça et après ça biso ba preuve ya ba faire wana po biso tant que ça va faire en tout cas na éviter et puis na série na tant que ko la makamba ba ki lesbienne ba pedone zema mba obatama ezalaki na ngona ko bateke ezalaki te pe utakala ezaki ya ko batama lelo pena to ko mona ba pe ba pesi ba autorisation ba balana to soki Maxi amona ki yango fona benga e pena tuna pesa nga ba kombo abato ngo wana pa bomba ka nepete fona tuna ina vérifier
donc ponanga na série na biso po biso pe depuis to longwe ba leki ndem na sera lo bela ba leki yo ba yesima alo ba pona biso te série na biso to zalaki soki zalaki yende fois expliquer biso biso ngana tikala ko mona teke no masolo mo bo comédie mo batanga za lesbienne to PD donc loko aya découvrir rango c'est que azana ba soupçon ba bloc mo ndengo mais na ibte sona ko senga opelo mo na moni mama na biso chouchou ayena ba leki na biso s'occuper ba koza na biso na plateau ata 1 minute vous allez peine mutuna otuna ba oui pourquoi pas voilà pour erna kendaki kotika fleur tozalaki na mama na biso Bibiane Makengo mama na zwaki yete mais lokola ye ayepe kotala mwana na ye et ko sala pe mabete ke tozalaki pe na mama ermso akoza na liloba baleki na ngape bakozana na liloba ya koyebisa biso to regret to message mo ya kopesa ba fan ya papa to bandeko na biso mususu soki to ko inviter baleki na ngana mama na biso baya voilà tozana mama chouchou oyo azalaki mwasi ya vient biso mangwa ou maître pai yeyo mama chouchou mama chouchou yeyo na bana nazolo ba bien na ba mama chouchou ah oyo mwana ti au moins Tchaïtambo la personne de belé voilà toi on a joué de Londres toi on a Esobé l'a dit Esobé alors maman chouchou Boni ça va oui ça va absence à ya maître pai Boni ozo gérer ban ndengeni ça va bon ah n'aimez na ko bana olobate hein bon le quoi le boss non aussi merci pour la mona José de Londres normalement on a qui pendant la mission t il y a qui juste qu'on a accompagné ban le ko bazana miki enfin pour notre déplacement pour tout y a ti place yo mais fala banda oloba na komisina nzambe pour ceux qui nzambe abon saki moko alelo te de to sangani te na loba toujours na jour de Londres ya za musulman ngaza mutamulimo donc biso sto abana nzambe nzamba za ka moko na sepe pela ko mona eboye on a joué baki à l'époque tant makambo ibandaki konginda batu nyonso ba comédie nyonso ba pesa nga mukongo ba yebaki passe na ngai te ba yebaki te ke ndenge nini nga nazalelaki bon nga na kondanaka bango te parce que ils appellent bango te soki mutu moko amemeli bango maluba baza obligé surtout ceux qui mutu aza ya famille baza obligé basani ngayo na sepela famille à l'époque wana José de Londres ayabenga na téléphone vraiment apesa nga esengo makasi na lolenge to solola ki na ye na façon na ya ko lobela likamoko alobaki kabi ngai eza faute na ngate ndenge na yokaki mais en tant que mwana ya papa na sengili ba comédien nyonso bolimbisi vraiment ça m'a touché et puis ça nga esengo mingi pona koyoka ye koloba bongo parce que par rapport ndé makambo na ndenge zalaki bref bon après il est quelque mikolo parce que ngai pe nazoki ta mingi ya kotambola parce que nga nazoki pe na koma nazoki ta kotambola mémoire ezalaki pina na noté bon na ba makambo mususu abikebeke elekaki boseli kanango naloba toujours que dans le petit témoignage parce qu'il y a un témoignage mais nazo c'est la tango ngo so ekoki ndé na koyal susu tam so na kobengisa yo parce que nebiki na sala ki émission mususu na frère na biso mususu moi na tanga tam so kombozate na lekaki kuna et juste pour na olobela ba makambo e banda ko leka pour na komeka ko expliquer batu moi muke na ba fan ya grand yaya bon c'est les passé c'est les kaki to ba na nzambe après na tikala kina bana na comment la vie na nga mususu naza déjà pe na mobali on nazala kana déjà mais eko comme ça pété parce que même bible zo bango que veuve akoko bala donc na ko bala donc c'est ça nazala mobali mais bana omi balé baza bana graya obotane bana mi balé ya basi na oya suka ya za kadeti so otali ebo moni ramazani so moni ramazani utali ye esko ya mwasi nango alors banda wana ndenge totikala na bana ata mutu moko te
ya libota côté ya papa bana o babengaka ta mosusu bayeba bana ta mosusu batuna motu moko te mais bon moi ça me dérange pas toujours la poto hein quand même moi midi kezali moi banini bana bazokola. Alors par rapport à l'émission nga nazalaki na ndako na moi ba flasher ngai ba journaliste mosusu bazobenga ngai oh mais moniteur ngabi nga ba polémique na sala yango te na bayiki na kopesa témoignage par rapport à makambo oyo na mona na koma par rapport ya ba message oyo na monde nazalaki o batindaki nga na loba na loba ngote so na ebiso ke na monde nazalaki na mona ki ba combattant ba kufa na mona bango na solo na bango na mona pe grand yaya na kufite na mukili mais na monde wana na mona ki déjà et na monde wana to kabwana ki déjà parce qu'il y a keneke na nzela mususu nga na keneke na nzela mususu pe na monde ndenge naza awa mobali o naza ne sikoyo aza mobali o nazalaki na monde wana de ça veut dire faut pas expliquer OK et c'est pour ça na reçoit tant donc il y aura beaucoup de messages pe ya mboka mkonza mboka na ba message ebele voilà mais bana ça va quand même absence bango ndenge bazali awa tozobundana il y a pendant nous mona o mettre pas mobimba pour bosani te ye aza mélanger ye aza mélanger yesko ramazan ye ramazan penza et toi tu t'appelles comment Manuela et bon le kina comment t'appelles comment Éternel Manuela. OK alors ça te fait comment l'absence de votre papa? Bah ça reste toujours compliqué hein c'est plus comme avant mais on est là hein. C'est juste que ça m'a fait un peu mal de voir la vidéo que vous avez faite dernièrement. Quelle quand vidéo? On était au cimetière, voilà exactement. On n'était pas présente. Alors qu'on aurait pu nous appeler, on habite à côté. On n'a jamais eu de nouvelles de tonton Ramazan. Bon après moi j'ai rien contre lui. Hein, en fait, voilà. Moi je voulais appeler, on m'a dit que maman elle est déjà occupée. Non, lui aussi, il avait peur d'appeler maman parce que tu sais, savais pas la réaction de papa. Voilà, donc c'était un peu ça. Non, après on aurait pu quand même en discuter même avec nous, pour nous, moi et Zoxé. Je crois que prochainement, il va faire ça. Ok. Voilà. Et tu peux passer le micro à Exaucé. Exaucé. La jumelle de Ramazan. Ça va? Mais ça va, ça va. Qu'est-ce que tu diras l'absence des papas, ça te fait comment? Non, bon, on faut pas à l'aise, parle en français, il n'y a pas de souci. Alors, l'absence des papas, ça te fait comment? Bah, ça fait mal au cœur, puisque, à vrai dire, bah, quand il était en vie, j'ai pas assez profité de mon père, et du coup, lors de ça, calme-toi. T'avais quel âge pendant que... Bon, Zoa Miko, ça fait mal. Voilà, Yaya, fais ça Yaya. C'est l'émotion, bon. Yaya, qu'est-ce que tu dirais aux fans de papa? Bah, qu'il faut toujours le regarder. Toi, t'as quel âge déjà? Moi j'ai 20 ans, enfin je vais avoir 20 ans. Ouais. Au moment des faits, j'avais 16 ans et elle était plus jeune, elle avait... 15 ans. Non, 16 ans. Et elle, je pense qu'elle avait 13 ans et c'était très compliqué pour elle, même quand on est allé au cimetière. Le jour où on était tous ensemble, bah, on était vraiment mis à l'écart et qu'on disait à Exaucé, pourquoi tu fais ça Exaucé, alors qu'elle était jeune, elle ne comprenait pas pourquoi on lui disait pourquoi tu fais ça. Vous étiez mis à l'écart, comment ça? Bah, je trouve qu'on n'était pas bien accueillis. Bien accueillis, exactement. On était vraiment très très à l'écart et ça a vraiment blessé surtout ma petite sœur. Moi, je suis plus forte parce que je suis plus grande, mais elle, ça l'a vraiment affectée, même jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est très compliqué à vivre. Voilà. Ça. Merci beaucoup. Mais voilà. Sinon, donc, dès que nous avons exaucé, bah art nyonso ya mettre paille azanango. Aïe ko dessiner, abetaka guitare, abetaka synthé, asaka théâtre, enfin comédie à la maison, ou a préparé kabiso a keki sasa, ayebi bato a kotia po ba donc tout art nyonso ye utaza ngo koleka. Donc a dessiner kapena ko dessiner José ndenga fandi bo dessiner ndenga za wana. Parce que mon message n'y est lancé pas, il y a bah fanatique nyonso ya mettre pas. Bon, message est vraiment parce que ça fait longtemps qu'on a tel théâtre mingi na mon attend soit le mindondo bazo dadi kitambala bazo la
parce que liboso na banda ko futa chaîne ta bazako leka bazako futa à chaque fin de mois na chaîne bazako leka nazo futa donc na kenda rappel qui ça c'est mususu donc nazo mona mais après et comme ki mona bazo tambola bazo ça ngo bozo leka mais boye ba keso bozu banini boye to kabula mbongo donc du coup bon après na mona eki natika nanu natika po famille au kansa tam so kwa bazo leka mais on a groupe hein groupe bazako continuer ko leka et le kana oyebisa babosa na été babosa na été vraiment wana zalaki penza mutu penza oyo azaki penza ko sekisa bango do babosa na été vraiment ba continuer ko kanisa ye na kati ya mitema na bango vraiment grand yaya maître Pai Eddie Murphy bango undengi wana donc c'est ça donc le problème est en haut biso peut toujours un problème te to sepele ka ndenge ba kindenge na cimetière bana balika le temps à temps donc ti tonto la bango zo ba ki mutu moko aleka ki awa moni vide ezaki bana ba balika ki ba moni a été le comme côté après ba ki ko alerter tonto la bango tonto chic mtabenga ki tonto Ramazani kendenge nini pour mo ko ba kendo somba ba sai ba démarche ba zaki na ye donc il fallait nous son ezala donc ça dit bana ba zaki un peu mécontent et à comment on que oui il y a rien tout ba ki na cimetière bango ça dit bango ba zaki contacter et tout non mais ba zaki surpris mo ba kenda na bango déjà ba yebi mais on a ça tonton na bango parce qu'il faut respecter maloba o ya loba ki na mo wei ke ningo ke otiki ninga ban mais banda papa la bango kenda so kaza na problème na ngai baza problème na bana te voilà maman chouchou nalingi to kota pena mudindo te en tout cas nabi que un jour tozwa temps pas de souci yango moni nalingi pe bana balo ba mingi te un jour on aura le temps ngabo lo bapo na ande landa ki pona déplacement ba balungo la corps ya papa c'est ça non là excusez c'était juste un petit comédie c'est Amis qui a dit ça. Ah non, là c'était pas. Non, il faut pas prendre ça au sérieux. Ça c'était juste. Ouais. Ça c'était juste en blaguant. Ah non, ça c'était juste en blaguant. Blague là quoi. Yaya ne pleure pas, ça c'était juste de blague. Hein. C'est pas pour du voilà, ça c'était la comédie. Voilà. Ah ok. Voilà, donc moi je suis dans le bien à Tourouzoyo. Prochainement, Tourouzoyo, la pena bien. Je crois que Tourouzoyo attend. Tourouzoyo attend. Il kota pena makamsute. Alors je de Londres, moi les loba pour na bana na maman. Non pas maman d'abord. Je m'excuse. Ce que mon a kiké, na les cas qui sont au solo là. Nazaka na numéro na yo mais avec ba problème soupé au Togo beta waté na perdaki numéro na yo tant na ya na benga ki presque ba massa tout baza ko to ba pesa na numéro divorce soba dolo ndanga ko soba ndalo baki azaku tunde na numéro ya mwana fala ki apesa nga mena soit ki binote ndena na besoin pena yo zala Ramazani zala ba tutu o ya famille papa bozala wana biso to zana sima po biso to zo ba le devante biso to zakaka bana ou ya formé na ndenga musala les familles za famille d'abord famille donc ils allaient été nous na l'équipe bino ngana sauter na ke ko sala donc Ramazan azalaki na côté ya maître Pai et puis na maman na biso ya l'accès biso na Congo ou ya maman Bibi fallait azala yepa za na makamuna ya koma na ndenge yo pozana donc na lukaki o mena zwaki yote lokola ngapi na la carte na ebaki façon ya okoma kuna donc on s'excuser pas bana biso donc bon mona te que no to chaki bino à l'écart to ki non rien à voir biso tout ça lokwa ba papa leki na bino so problème ali to ya na opena ba télé te poto solo na bino to na makambo to solo en dehors ya buipo comme on voit la publicité to voit kize bato donc bino bokozali masolo aza papa leki na bino ngana za papa leki na bino toza pe beli ba wili bazana papa leki ansipa za wana papa leki ansipa za les fantômes so kutena nzila kanga na bilamba ko peso azana musoko boto leloko ansi yana yala gilelo ko so kozana mo eloko akoloba ezate ke no bona boye tozongi si boye so mama paradis amoni na ba leki ya sala zuwa te bana biso il est aussi père petit votre petit père franchement père petit franchement mine de rien on a déjà comme on a moment parce que na landaki vraiment makambo na bango ndenge bandaki nde bando expliquer mutazo a covid liboso ezalaki après papa ozonga après j'avais tout suivi donc comme alors moi témoignage nanga moko boye ça m'avait fait trop mal qui veut dire que nde to viva boye nzamba bi mukolo abongisa pona moko na moko peut-être rien na bat musu baza sérieusement malade mon n'a pas venu au hôpital yo mutu za ko bela ta bonne santé kufa donc c'est ce qui s'est passé avec maman tanga obetali solo ba place à kendaki makam
j'étais attristé au monde à malheureusement j'avais pas eu le temps de venir ici sur Paris mais ma grand ya ba kulutu na biso toza kolinga bango mingi donc papa mbaima na nzembo moko mutu soki awe batu batalaka biloko nini oyo atika na sima eloko atika na sima en tant que des africains totalaka asomaka lopango wapi asa tobosanaka l'héritage oyo eza érotique à la libérée des abana. C'est le plus grand héritage au Togo négligé. Tout à l'heure, moi j'avais des larmes aux yeux. Tout à l'heure, on a fait ces papiers à l'étudier parce que ça fait trop mal. Maintenant, on a moniteur, on a côté c'est des belles filles. Je ne savais même pas que Baba na Kolo Tunabiso. Donc, ils ont héritage de Viatique. Donc, pour le monde à travers Bananaï, ça fait un grand plaisir. Nous n'avons pas les de Londres à canal yanini pour te permettre de circonstances parce que tout à l'heure tout le phénomène soit les qui na TV alors pas comme les lois à pour na mettre pas de Londres c'est idem donc à sali les lois ba idole et belé et moi je sais que je peux dire en tant que je suis aussi le petit des papas quelque part je suis un tonton donc on est là pour vous certes maman elle a ses engagements ou quoi que ce soit c'est la vie elle est comme ça donc c'est comme ça la vie nous on est là. On pourrait garder des contacts, on reste en contact anytime. S'il y aura encore une autre action qui va se faire, on va vous tenir au courant pour que vous ne soyez pas surpris de voir des choses à la télé aussi longtemps. C'est votre papa biologique. Donc, normalement, les choses commencent comme ça se passe. On doit d'abord commencer par la famille et puis voir, nous, on est la famille artistique. Mais là, c'est d'abord la famille biologique, donc c'est très important. La prochaine fois, on aimerait bien encore les refaire avec vous. Ça vous fera énormément plaisir parce que ce sont des images qui restent. Donc, ce que je pouvais dire, je vous dis, c'est le seul Dieu qui est le consolateur des cœurs brisés, qui Dieu console votre cœur. Je vis la douleur que vous avez parce que c'est une douleur qui ne va jamais finir dans la vie. Éternelle. Pas pour vous. Nous, on a perdu aussi nos parents, ça a été le cas, on ne va pas l'oublier, mais le seul maître du temps que Dieu vous console. Je suis très content de vous voir et très content de faire votre connaissance et maman, et on reste soudés et la vie continue. Merci beaucoup. Voilà. SOB. Donc, maman chouchouna, mère Nabiso. Je voyage à Paris. Vela ya mema biso tina palais. Nde a présenté biso maman chouchouna. Ba biso bazaki encore Mickey, je pense. Bazaki Mickey. De l'eau na moni bango ba comme ba grande fille comme ça et ça n'a plaisir. Ça n'a plaisir. Tant on a zomona boye na zomona pena libota na ngai. Donc ngai na de Londres nde tozawana. Toza pena batumsute pa na bino. Toza pena donc baleki ya papa oya botibino. Parce que sur image na biso lelo ezali ezotamba mokili mobimba grâce ya papa oya botibino. En tout cas ngana akina ba contact na bino te, je pense que vous avez ba frère na ba sœur na bino mususu baza kuna na Congo de temps en temps na zala rapé na bango na kutana na bango donc le quoi na yi na moni bino boye tito kabona ozanga te ozape na ba contact na bino donc nous surtout na zala wa boye ba rapé peut-être boye rapé phénomène ayaki esoba yaki mais des fois ça peut-être manque ba contact quoi et le quoi déjà tout le monde bossa nga plaisir vraiment na remercier mon frère José de Londres grâce na ye yango monique na acteur ya salaki nde sali ke tout monde na boye vraiment nzamba yebika ndenge asala na ye nzambe asimba molimo na epa yakenda abatela pe biso batu totikali lokola tozali na yebike famille zo continue to ke toujours liboso. Merci. Pardon nga pona osuka na osenga na mama oyebi na ba makambo kwa ba matanga ba émotion ba tout so bokoki ko gérer ngote ebotsaka ba ko swana ba ko bunda so boza sage te bona ki bonza mete tikala ka moi libela la libela na ko senga na wetanki mona na obligé te faut tout ça l'effort na yuna Ramazani moi contact mo ezalaka pona bana souci ya bana biso pona o sauver nga na yebi na akize mutute na yebi ke mo ba kwa kezali mais yo za moi si Ramazani za mobali na yo na compte bana oyo photo luka terre d'attente atana ndenge te que no botala na tout le temps mais bosolo la ka bien pona bana c'est important pour l'intérêt des enfants s'il vous plaît maman na yebi que no mité mes acquis blessés ouais mais en tout cas je m'excuse asengi pega devant la caméra et puis bana biso ce bola na place moko bomona que no blessé no na kombo ya papa papa za na kimia bolimbisanga na bandeko tu voilà na papa Ramazani boza na kanda netazaka papa na bino ye mtazana pouvoir na se ya mukili à part nzambe
à part maman tu es bien maman ne peut pas nous tabombaga maman a tient c'est mais papa peut pouvoir ya maloba. OK. Voilà, en tout cas merci na bande konyo so bonandi biso, je crois que la famille à Maître Paille Omoni maman chouchou mokoza yoan na benga chouchou mokoza pour banando benga bongo donc bomoni ye na bana bana biso bango yo basi ba koli donc voilà et ça lui peut bien 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 tozana ba papa leki na ye ba zaliawa et occasion mo ya bien et merci Nabino Nyoso bolandi biso d'ici là boti kalmala je crois que tozoa émission mobimba pambani na sonorité kende bongo mais pas un message ya opesa bande gombote mère opesa mbote hein mère opesa mbote bon mbote kana famille na ngai mbote pe na famille Mukoza mbote pe na Léa Nzanza et tozala toujours et mbote na kopesa pe mobile na mbote pa mbote na Etienne Breto ouais merci beaucoup na bino nyonso en tout cas mbote merci beaucoup voilà allez tout ça bon peut ça mbote pas na ville pas na yebite sur pas mbali fi pe bana ba mina ba mo ba ko dédicacer vous avez déjà dédicacé on vit à mabanga ba yebi bon voilà allez cadeau du ciel place vous allez merci beaucoup allez bye bye qui la présence il y a petit frère na biso Bakali donc après c'est batutu merci beaucoup maman Nangai vraiment merci beaucoup vraiment na conseil tout Catherine Moukoukou na Bordeaux merci ma faux prophète Tozana Bino Mayele Okomema Mutu Tiena Lifelo Sika Bino Moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Awa mama bandi bundulu keba kwenwe, abatata bandi bundulu keba kwenwe, ma faux prophète, ma commis. Bandako ba voyage pe bomengo nzamba ko juge bino sukana bino esali felo keba tata mama mandi bundwe kabima na basi ya bato kulia kambongo ya bato yango ndenga be ba faux prophète basali ya nzoto pe ya libumu babongola akoya boko kende na lifelo elongo na satana boko sika na moto makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangombango te senga discernement epai ya nzambe nyonso baloba euti na nzambe te bianeme ozala mayele Ézéchiel 13:9 Elobi, ma main se rencontre les prophètes dont les visions sont vertes. Prophétie ya solo ezali loba ya Nzambe, amana yango bikisa bomoi na yo. Mon dit l'homme qui se confie dans l'homme.
batoye so akufela. Amen. Maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Mak Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote Germain Mampuya. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asre ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala le géant de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asre ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Nozé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambati Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazimambo.